oya libande zaki ndeni. Pana libande zaki tango toke kuna nelengisa to komofutela na ndako. Papa abengani nga po kuna toleki ebele. Ninga bengani nga pe neye kovanda epapa Aleki. Tango neye kovanda epapa Aleki na biso alobi koto epa na ye charge eleki ebele. Akokate aza pe na bana akokate aza na bana na mwasi na mapasa akokomema charge na bango na yanga ite. Yango azonzi ayebisaka papa biso ke yakoza mwana nao azobela. Papa biso pe kuna alobi soki akokufa akufa. Nde o décidé olala no na mutuka osalaka nini polia osalaka musani polia. Ne musala soki navandi na moni ke nzala obia na mbongo te. Nakendaka te na bwaki matiti nasali na memeli ata bato biloko ba jus ba mai ata so bapesi ngelo na memela bango na memaka mpona zambo na lia. Très bien, vraiment eza histoire moko stressant, histoire moko très choquante. Ezo sala pasi ba maladie, ba infection, chose grave, cameraman a aidé biso ndenge batumba epa na bango na maboko. Mwana zande na kindoki te me batangisele ba mai ya bougie botala ndenge azika na loboko. Donc nyonso yo ezo sala esala kinga bien te. Et le nazaki na ba tournage nanga à propos des infrastructures, mais quand j'ai reçu ces messages, ça m'a tellement choqué et je me suis décidé de faire l'investigation par rapport à ce qui se déroule sur cet endroit plutôt pour na makambo ya mwana oyo. Et je suis venu, j'ai vu que c'est la réalité, et histoire on a ebaki yango ezalaki hier ba ibaki moi bilamba sombaki abomba on a mutuka lakisaki ba camarade na yeke na lala kawa ba camarade bae ba yibiye bilamba nde place na yebaki histoire nde shokaki nga na lobina ya kosala investigation pour na kopesa bino vraiment ba détail et voilà où ezalaki comme message na mebiye ngana ango ngana kutaka petio na bakare eza ba montage te ba msuba ba mona ka awa petio yo ba osala ba je pour bali ala ndenge na utolia malewa na solution za kasalite na za kasalite na za batini nga bato bayebi petio na kutaka bango 3 awa kuna kama ndenge ingénieur abuli o ndelo ngai na yaka awa na fungola ka tous les cars baza awa o za lo vérité na kamwe ngo kutu ndenge ya kutana petit o na ndimi ngo te eloko ya osala awa eza eloko nde ba batu awa ba kodele ku basala ngo eza montage te ngaza ba drink pété eloko pété na otola mai mukapara awa yo okutana ngati na kutana ngani awa donc naza surpris na aussi mukapara na tikutu mutu wana nazomona ingénieur osa na interview ngana ebi petit bien baza ka 3 moko na kara rouge moko na oya vert moko na oya noir. So na sisi onika baka msuna zuma mungando na ngana ngina bamba ki epa na bango bande babengana ki obio moko decidaki pasi eleki okoma no kovanda libanda Ke to kote tozalaki na limite na kawele ba trata yaki kuna babuki kuna balongoli batutu kuna biso sko toyebo nelengesa toyevanda epa toyevanda na lupango toluki ndaku koto nelengesa ya futela tovandi. Tango tovandi kuna mama mbanda mama biso alobi kuna ke biso toza 3 po kuna pe baboyi bato ebele alobi kuna ke toza 3 tango sko tokei kuna tokobima kuna 5 balobi ke ndenge bozi ebele faye boza ata 4 ndenge sko bozi ebele boye bokota ndaku te osala nini bobima bango pe ndenge deja bapesaki da mbongo kuna baboyi na bango tobima bazinga batininga papa Aleki papa bengani nga alobi na vande papa Aleki nga pe neye naye kovanda kote papa Aleki pe balobi te yaza na bana akoka te charge eza ebele nazoka na nga ke papa mama biso aye kozwa nga tokeye kuna nake kovanda papa mama abino wapi mwasi ya papa aye kozwa nga toke kovanda kuna epa papa tango tovandi kuna papa aye susu kosala nini aye kobenga na nga lisusu aye susu kobenga na nga na bimi na balabala
baye kozongisa kuna na kati na epa biso na ke kuna na yake luboye pona yana kovanda papa leki na biso azalaka kotoyo kana avenue oyo na yeboye papa leki na biso bayebisinga ke papa bino deja tindaki maloba boyeke avanda te papa bino atini maloba papa leki soko oyeba yamba yo te okay ananga betu njini na ambilani meme mvumujitu mvukujitu kuti mama wanyu injeu mama ya kuvoyager ajimu voyager uya kuchinsansa ajimula kuchinsansa tete tutosha kujikaku nzala chene chingumba na to mani kwa mani to ifale nya kuti papa nya kasoma mani nzala ya nya kuti papa nya kasoma ndo kuti papa ungambila ni tuya kuchinsansa papa vukumujimai ngambila ni tuya kuchinsansa vumule mu majilo wa papa wende ndo vumufu ule mu majilo injo adi majilo majika ungambila ni tuya kuchinsansa amani vumai ni bumuji papa mubuni mama wanyu jikuchinsansa baji munzu bumwele ni papa mama ni ngai kuchinsansa ngama vumani ni yakasanga na papa mama kumbe yakasanga na nani kuta pekea lali ataka tozana bana mwana lingana bimisa na kari ezate na osunuleka lali nake bamba kuna kotina bamusipe kodwa kanyinga abotenga suma kecha loki yango na salaki misa ko pesa nga bona sola pena ba ingénieur eloko sali na sepe na initiation oyo po petit oyo ezate ke olesinga eloko te pena ye ape mutabengi singa te ngana lala kalibanda na za premier fazer ya libanda nde mukolo na bango ndenga yeli kalala kalibanda ana ndika bakari petit oyo nakuta ke awa bazaka 3 nakuta ke awa balola laka awa baza 3 batu nyonso baza awa osala nga ezelo kopete mais na sepe na initiation etype ingénieur asali par rapport ke batu kosunga na vie mpona kosunga bapeti oyo bango nde yeyo nga azala mokolo nanga mpe faser me na ofele mpe me ofele ya mokolo azalaka te naza mokolo na sepe na initiation oyo azwi mpona baleki na biso oyo esilisi eza bongo eloko mwana oyo nakutaki chaque motu itatinninga teke ya koloba nakutaka bango 3 bazalaka 3 wana mokolalaka na oyo ya rouge mokolalaka oyo ya vert na oyo ya bleu ya ndenge azoloba eza na bandeko no misusu balalaka na mituka wana folakisa nga bango soki lotion esili yo deja eza na bato misusu bakomi kobenga nga mpo bapeso esika ya kolala bamisusu wana bakotikala toyebi te na kolandela mpe likambo na bango opesanga bakombo na bango oyebi pasi te mwa epesalo pasi eza te mais soki oyebi réalité ya pasi ya kozanga lisungi oyo mwana azozanga kozanga ndako ya kolala kozanga esika kolia kozanga ndeko na Kinshasa nde okocomprendre donc yango na l'équipe pamba te liboso ya itandoike na ye liboso ya bandako na bino mpona kolukela mwana oyo lisungi donc mutu nyonso wa kotutisama notre numéro est affiché au bas de vos écrans eza wana mpona koyeba soki olingi koluka komona silai mpona kosunga ye bien baministère oyo elandelaka bana soki bokosunga ngai bomema likambo na justice numéro na ngai eza wana bokomona ye donc mikolo nyonso nazolandela ye na kolandela ye mpona bunga adresse nete et en attendant ça na mutuka o voilà bandeko bandi émission na ngai les larmes des pauvres lelo bo moni ngai na sali descente na bisika moko bo ezwami ngai esalinga pasi toza na commune ya Selembao lisolo ya mwana oyo na uti ko annexer na vidéo oyo awutaki mbujimai oyo bozomona liboso na ngai akomi na Kinshasa awa mama mbanda lingi ete benganye na ndako conditionner papa ou bien mwana oyo bien papa andimi mwana kende po atikala na mwasi na ye ye moko apesa biso ba explication pe ba détail vraiment vie ya mwana azo meneza passe awa toye na mutuka oyo alalaka na mutuka alalaka place bilambane vandaka asali ba 3 mois ou 4 mois na mutuka oyo nde avana mema makambo yango na leta na lingaki na sala nanu ba vidéo photo va témoignage na ye oyo kopesa biso bandeko o bozolanda biso tokopesa na makanisi po te toyeba nini tokoki kosala mpona tozula mwana o solution ndeko na biso réalisateur na biso Jérémy akosunga biso tomona nanu place bilamba na ye eza place ngo pa alalaka vraiment
Oui. Ndeko sunga biso okotsa vraiment caméra tina kati. Voilà, awa ndeza bisika oyo mwana wa bengami na kombo ya Silai alalaka. Très bien. Alala na mutuka wana. Tozongi boye pona kosolola moke na ye. Voilà. Ndeko Silai simba micro kobanga te loba vraiment nyonso ozo traverser. Kobanga te. Bonjour Silai. Bonjour papa. Ngam tuna yambio na émission na nga les larmes des pauvres, émission oyo to yambaka kaka bato bazu ba problème bato bakutami na passe pona kuluka ndenge ya kosunga bango tolingi toyeba ndenge nini o se retrouver komi kolala na mutuka ebandaki ndenge nini pe bayebisaki biso ko wuti ozalaki na intérieur komi na Kinshasa ndenge nini kofi na bouton ote. OK, loba. Ngai nazalaki na mweneji te pa mama biso. Très bien. Mama biso pe azalaka pe mutu aba voyager akei kote mosusu ki akendaki Lubumbashi so Kinshasa. Tayaka Kinshasa. Nga pe kuna ndenge totika lizale pa koko. Mwa eza te lobi te nakende pa papa nakende ata kovanda. Tango na pe kote pa papa ayaki na matanga ya papa bango akufaki. Nakenda kuti papa biso kuna na Mbujimai. Papa biso lobi te amemanga toyena eboye na Kinshasa. Toyena eboye na Kinshasa. Nga pe na kanisi neti ndenge mama na nga oya botanga za boye na Kinshasa. Seke bavanda na basana ndaku moko na papa biso. Nga pe tango na ye kokuta papa azana mwasi na ye. Nga pe na lobi likamute tokomi na pesi papa biso mbote. Siko biso toza baluba. Papa biso siko bando lamba mbwa. Ndenga bandaki olamba mbwa abando lamba mbwa bongo. Ndenga naza bona nazaki ya bana ya neno. Bana ya mwasi na yana. Nazaki ya na yazaki ya bango nyos. Soki eloko ebungi kuna kaka ngai nde mutu na yibi yango. Bapianga pe kombo nga nazalaka bapianga kombo ke ngai nazalaka obeti esali pasi osisi kobeta pasi esili. Bapianga bakombo na wanga na tango nasonga nango na aloba papa bimi tango mama atikali soki nga nakei kotoka mai ata tokei toka mai na bana na ye soki bitumba ebimi kuna nga mutu naluka bitumbana nakotoka pe bamai na lembi te efale kaka na toka so nalobi ke soki na déclaré nalobi ke na lembi pe efale kaka betanga. Donc ezalaki bongo sikoyo likanisi ya kolala libanda ewutaki epa na bango bande babenganaki obio moko desidaki pasi eleki okoma no kovanda libanda te kote tozalaki na limete na Kawele. Trata eyaki kuna babuki kuna balongoli batutu kuna. Biso siko toyeboye nelengesa toyevanda epa toyevanda na lupango toluki ndaku koto nelengesa ya futela tovandi. Tango tovandi kuna mama mwasi mbanda mama biso alobi kuna ke biso toza 3. Kwa kuna pe baboyi bato ebele alobi kuna ke toza 3. Tango siko tokei kuna totoko bima kuna 5. Balobi ke ndenge boze ebele fale boza ata 4. Ndenge siko boze ebele boye bokota ndaku te osala nini bobima. Bango pe ndenge deja bapesaki da mbongo kuna baboyi na bango tobima bazwinga batininga papa aleki. Papa bengani nga alobi na avande papa aleki. Nga pe na ye kovanda kote papa aleki. Aleki pe balobi te yaza na bana akoka te charge ezebele. Nazo na nga ke papa. Mama biso aye kozwa nga. Tokeye kuna na ke kovanda papa. Mama abino wapi mwasi ya papa? Mwasi ya papa. Aye kozwa nga tokeye kovanda kuna epa papa. Tango tovandi kuna papa aye susu kosala nini? Aye kobenga na nga lisusu. Papa abino nda bengani. Aye susu kobenga na nga na bimi na balabala. Baye kozongisa kuna na kati na epa biso. Nakeye kuna nayaki nanu boye po na ye nanu kovanda papa aleki na biso azalaka koto oyo kana avenue oyo. Naye boye papa aleki na biso bayebisi nga ke papa bino deja tindaki maloba boye ke avanda te. Papa bino atindi maloba papa aleki soko oyeba yamba yo te. Ok.
Okay. Nde o décidé o lala no na mutuka osalaka nini polia osalaka musani polia nde musala soki navandi namoni ke nzala obia na mbongo te nakendaka te nabwaki matiti nasali namemeli ata bato biloko baji bamai ata so bapesi ngai eloko namemela bango namemaka mpo nazwa mbongo nalia. Très bien, vraiment eza histoire moko stressant, histoire moko très choquante. Ezo sala pasi babi soki oyebi pasi te moye pe salo pasi eza te mais soki oyebi réalité ya pasi ya kozanga lisungi o mwana azozanga kozanga ndako ya kolala kozanga esika kolia kozanga ndeko na Kinshasa nde oko comprendre. Donc yango na l'équipe pamba te liboso ya Itandoike na ye liboso bandako na bino pona kolukela mwana oyo lisungi. Donc mutu nyonso wako tout sama notre numéro est affiché au bas de vos écrans eza wana pona koyeba soko lingi koluka komona silai pona kosunga ye bien ba ministère oyo landelaka bana soki boko sunga ngai bomema likambo na justice numéro na ngai eza wana boko mona ye. Donc mikolo nyonso nazolandela ye na kolandela ye pona bunga adresse nete et en attendant zana na mutuka o en attendant tozula ye adresse na robunda etant que mobali pona pc solution ya adresse na part na nga mais nga pe naza mutu moko limité kolia na ye ba makamso ezala pasi yango bandeko oyo bakozana mutema malamu ya kosunga ye ndeko osunga biso na koko tourner omoni bisika zo lala na sima poubelle ba makambo belé ya mabe ba maladie ba infection chose grave. Cameraman a aidé biso ndenge batumba ye pa na bango na maboko mwana zande na kindoki te me batangisela ba mai ya bougie botala ndenge azika na loboko. Donc nyonso yo ezo sala esala kinga bien te lelo nazaki na ba tournage nanga à propos des infrastructures mais quand j'ai reçu ces messages ça m'a tellement choqué et je me suis décidé de faire l'investigation par rapport à ce qui se déroule sur cet endroit plutôt pour na makambo ya mwana oyo et je suis venu. J'ai vu que c'est la réalité. Et histoire on a ebaki yango ezalaki hier ba ibaki moi bilamba sombaki abomba on a mutuka lakisaki ba camarade na yeke na lala kawa ba camarade ba yibiye bilamba nde place na ebaki histoire nde chokaki nga na lobina ya kosala investigation pona kopesa bino vraiment ba détails et voilà o ezalaki comme message ou souci na biso boyoki yango et nayebi te ozana numéro ya mama na bino mama kombone nani papa pe kombone nani to ye baba parano ba komona ba nani papa biso komona ye Ntumba Fredi bongo mama abotanga kombo na ye Betty Kabeji papa nde Ntumba Fredi vraiment mama bala mobali mususu papa mwasi ya papa biso kombo na ye Angel Ntumba mwasi ya papa bino pe muluba Angel Ntumba. Ok. Maman aboti azwa mobali mususu. Mama botinga. Nayebi te kota zana soki akozana mobali mususu. Botamboka bwana tango yo zala kuna zala dana mobali bien te. Tango tokabona ka nga atikale pa koko ye a voyager. Donc vanda pa koko ya bande ko voyager. Ok, pe voilà. Numéro maman na bino na mutu ozana ngo. Azana. D'accord. Toko sala l'effort, toko benga maman na bino soki eleki toko pesa pe ba détail pe ayeba makambo nyonso toko ba information na yo pe toko pesa ba information oyo nyonso ezoleka oyoki et voilà. Donc nga nazana nga na ba responsabilité limitée comme on dit. Je suis une personne de responsabilités limitées mais je me suis décidé ya koya awa pona kolakisa baninga oyo bakoki kozwa mokano koleka ngai bato bazana ba responsabilité illimitée batu oyo bazana orphelinat pona minute soki solution ezati ata na orphelinat kene kovanda bisika oyo il est tellement intelligent akoko continuer bétide na ye akoko continuer ba kelasi na ye bisika akozala à l'aise pour qu'un jour à s'en sortir. Et voilà, c'était ça notre motif. C'était Gloire Pembele devant vos postes téléviseurs. J'étais accompagné derrière la caméra. C'était Messé Nabo Jérémy et Maître Ndolo, les grands Fécodi. On était là pour vous réaliser cette belle vidéo. Et j'étais avec Silai. Voilà. Silai, personne ba masa no ba moto za pena ba masa. Na mutu kolala nana. Na mutu wana nga moko mena zapi na ba master. Pesa mo ba master no pe ba moto.
napesi master nanga Moïse bonjour. Okay. Napesi pe na master nanga nani. Napesi pe na master nanga Belasi bonjour. Napesi pe na master nanga Kilelo bonjour. Na les petits napesi bango bonjour. Napesi pe master nanga Ditron bonjour. Na master nanga Manit bonjour. Très bien, très bien. À suivre. Pour oya libande ezalaki ndeni? Pona libande ezalaki ntango toke kuna nelengisa tokomofutela na ndako. Papa abengani nga po kuna toleki ebele. Ninga bengani nga pe neye kovanda epapa Aleki. Ntango neye kovanda epapa Aleki na biso alobi koto epa na ye charge eleki ebele. Akoka te aza pe na bana akokoka te aza na bana na mwasi na mapasa akokomema charge na bango na yangai te. Yango ayebisaka papa biso ke ya koza mwana nao azobela. Papa biso pe kuna alobi soki akokufa akufa akoya te. Nga pe nalobi mama biso pe kaya papa na biso mama biso azwanga. Ntango aye kozwanga nakei kuna abengani nga lisusu. Mama abino mama Mbanda folo ba bien. Mama Mbanda abengani nga lisusu. Ye papa abengani osusu. Abengani nga lisusu. Ntango abengani nga na ye na balabala nalingi siko nakende epapa Aleki nakevanda Aleki aboyi o papa bino mwasi Aleki alobi ke papa bino alobaki soki okomi awa tovandisa te pe papa Aleki na bino atiekaki mpe moloba soki okomi awa akobeta o makasi aza na kanda. Nga mpe nayoki bongo nazongi na ngai bazongisinga te. Bazongisinga te. Il fallait na bala ndongola libanda boye sa biso bien te zonga na okaka epa bino singa babosi na o pardon. Mape na zongi kuna pona ke senga pardon papa tiki maloba na ndako lisusu ke tango na bimi aso mwana na ye avanda ate avabi matika ka lilobana. Pardon mabeni yo salaki po senga pardon. Mabeni yo salaba. Te tango abengana ka ngai. Yango nazongi nalobi ndenga akoza aza na kanda nazonga nakende kosenga ye pardon. Senga pardon bo okutana kutu tatika maloba ke so oyeba yambo te. Atika maloba ke so ye bavandso na ndako te. Siko nakei kuna nasenga mama Mbanda pardon mama Mbanda alobi tozela papa abino pwande yo naza boye nganda mutu na vandso ate tozela papa abino. Tango so papa aye nakutana papa mama Mbanda alobi ke papa azobenga nga. Papa alala kuna kacha shamba. Nakomi kuna kacha shamba papa ebisinga likambo te. Abengi sikoyo mwana na ye ya mobali. Ayebiseke yebise ya abino azoka kota auti avanda ate. Yebisa mama bino bongo. Tango yebisi pe mama Mbanda bongo. Mama Mbanda siko akei epa mama ngona ni Manasi Angel. Ma Angel benga yeka mama Angel. Yepe ayebisi mama Angel bongo. Mama Angel pe bongo monike moye benga na nga boye pamba kaka ezate. Akei koluka na neti papa Aleki na nga mwasi na ye. Siko mama mwasi ya papa Aleki na nga. Ake kuna menase ya fingi ye alobeli ye. Siko nga nazali kuna na église na biso. Mama mwasi ya papa Aleki na biso ye pa akei kuna ake kolobela pasteur oyebisa mundimi na ye oyebisa mama Angel atika makambo azosala ana. Tango ayebise bongo ye pa ye akomi ke foti ana foti nyonso ana euti kaka epa na ngai kwa papa biso abenganaki ngai. Nga mpe nalandeli na ngai te nalobi kaka ke foti ana eza ya ngai te. Foti ana eza nango ya ngai te ngai nayebi na nga makambo wana te. Yanga mutu nakimangi ndako te eza papa mutu abenganaki ngai. Na ministre so bazongiso ndako ozonga nayo. So balobi nazonga na kozonga. Nakei kuna siko mwana lupango na biso alobi boye. Ye pe atambola makasi. Ayebisi nga tozalaki na batongo ayebisi nga ke tokei nakende kotika o na tokei oke tika nga na armée nakende kovanda kuna na lukambo. Nalobi te so lingo kende. Akomo force na yanga ka toke nalobi te tika kasi tokelelo te tokelobi. Siko mwana na ye mwana Marshal ya mwasi
ayoka pe makambo wana ntango ayoki bongo aye koyebisa ngo mama Angèle ntango aye koyebisa ye bongo ye baprofite mpe place wana nazalaki na bilamba nazalaki na elamba na ngai nayaki nango azwi elamba wana apie nga longo awa bongo olingi oketika kende mama oketika kozonga lisusu te luki esika okende kozonga na oso te abengani nga mbala moko. Très bien, susi no eza nini mpona bato baolanda yo susi na yo eza nini leta azoyoka yo bato mpe bazolanda yo baparent mpe oyo baboti mpe oyo bakoki kotutisama bazolanda susi no eza nini ozonga na yo na intérieur ou bien batia yo na orphelinat ou bien basala nini mpona yo? Nga susi na nge eza nde boye po ndenge naza boye toza pe na elanga nde nalala libanda boye eza mabe fort malili ndenge naza boye malili chaque ntongo nayokaka malili so ndenge eloko papa biso asali nga boye na mama biso ausi na nge eza kaka bakota mpe mpaka prison bakanga bango. Très bien. Merci, to conclure. Ça va? Oui, ça va. Voilà, fidèles téléspectateurs, Bandeko Balandia, émission Nabiso, les larmes des pauvres. Émission Oyo et Assistaka, personnes vulnérables, orphelins, veuves et autres. Tout baza atteint un problème. Voilà, comme je vous disais, les lots ont un problème na kaya silai. Silai azali mwana oyo azaki na mbujimai. Papa atika ekuna atiaka zemi ayane kisasa tango azongi ake matanga ya papa na ye tango koko ya silai ya kufi na mbujimai. Papa moni mwana bi ayane na Kinshasa. Bakomi na Kinshasa, papa alingi sou ko sentir mwana te, maman pamba alingi ko sentir mwana te. Et sur ce, nous avons décidé de dénoncer Makamunios tout oyo petio azo subir comme souffrance, comme conséquence. On avait dénoncé ça en Lingala, comme il est d'Ikasai, il doit aussi nous lancer un petit message à Chiluba et il doit nous expliquer son parcours, voilà, à Chiluba, sa souffrance, comment il s'est retrouvé dans cette voiture, ça se passe comment ces nuits. Voilà, na ba période oyo ya pasi oyo ya elanga. Voilà, s'il a un message à Chiluba, tu dors comment, papa t'avait chassé pourquoi, et quelles sont tes conditions, zolale la namutuka oyo, et voilà, c'est parti. Bye. Voilà, Mathis à voix. Même papa tu munyata kumbe. Wa muka jenda. Mumwambila nani? Mwane be mwangata ndainen ninu ya nene ndainen ye kungambe kungamle nani ata bilama bya bakwa jia nda walu mukaje ndo mwambele ni wewe ko mumuyota to seke mema njingu mbukali kumbele nyingi bakwa jia ni aji papa ina muva na ngwa bya kubenga boye ya wae kukata mukaje ye kunyata aji munga tangaji ngaji ndarambe ngabana shakwa na nyasha kuji papa leki ndio papa leki ukavumusha mkenji kunta kunani kafika kunta ute mufika kunta kumwe wataye aji mumba ni mukensha mumbu ngayoki dikumbele bwananyi nyanga malomba papa lusa ndiba kusomje kumbe anji muya papa enda vumwambila muka jendani ye mufika mwabe kasombuto mwambila alukila kujumufumu aji mwambila nangwamu muka jendenda ye kutsa kusombe pinde bwa kungata nangwamu bibi mwanza bundu ashali ujuje sko papa ujunjila papa bwanani ali papa wakula apwe anyata kumbe papa aji papa mula papa ule kumwambila nani ata mwana mwambia alukila ujiufu aji mama enda ufanangu amu unigata kenji bajinda la mashine bilamba byani tu tekara mu mashine tetu mutu kubabu bui mtundo kulala mwabe kwa cheni ni mumwapo mukabwa wabekula tu. Très bien. Voilà. À expliquer souffrance ou bien parcours nae ni nezole kelae na Chiluba, c'était ça son message à Chiluba. Toute personne où a touché, frappé, veuillez nous contacter au numéro affiché au bas de vos écrans. Ces petits souffrent
talaka na période elanga zolala libanda ni elamba ya kofunika nini na découvrir ki hier baninga ne bayiba ki bilamba oyo alataka donc atikali kaka boy. Et voilà, papa naye c'est Freddy Tumba ton père hein. Après ça qui combo papa ne Freddy Tumba moi maman no nani? Maman na Betty Kabeji. Betty Kabeji. Donc autaki mwenedi to aye na kananga nde a se retrouver na Kinshasa famille te nini te Mbujima et plutôt a se retrouver famille te papa na ye awangani et autaki pe ba papa ne azama kasi na kwiti donc bino mo webi muto soki kwiti ezui possession na vie na nzoto na ye akoma kama mafu donc eza histoire vraie ya mona yaki na tema kolona o esika pona ko sala investigation et dossier oyo ko suka wate ko leka na ba chaîne ebele. Et tout koleka na babosolo bokomona na babosolo na politique bokomona na ba chaîne ebele belé parce que to kotika dossier ote soki mwana oyo azi solution te. Et voilà na bengi pe ba partenaire na biso ba John Kabamba le peuple parle donc to lobela mwana to défendre par rapport à situation o azo kutana nango azo leksa vine na mutuka oyo koliane azo lekana ko petit oyo azo sufanga na kutaka na za loker nga za loker petit oyo nga nika kabakari awa bola na nga prise kizengi nga nika kabakari awa petit oyo nga kutaka na bakari za awa okay simba mikolo na awa petit oyo nga kutaka na bakari awa mais papa oyo c'est bon mutu azaka même mutu ala ndaka biso ba jeune ngafani pona kolandela ba idéologie petit oyo nga na onika bakari na ya kufia mamsu na bamba mali lobi na nga kutaka na karalali bakotu na ye na utaki tika pa mama linga ngate papa mwasi na ye boye nga kutaka petit oyo nazo baba jete montage te na mebi ye nga ango nga kutaka petit oyo na bakari eza ba montage te ba msu ba mona ka awa petit oyo ba osala ba jepo bali ala sondelité na utoli amale wana sokoli za kasalite nazala kasalite na za batini nga bato bayebi petit oyo nakutaka bango 3 awa kuna kama ndenge ingénieur abuli o ndelelo ngai na yaka awa na fungola tous les cars baza awa oyo za lo vérité na kama yango kutu ndenge ya kutena petit o na ndimi yango te eloko oyo azosala awa eza eloko nde batu awa bakodele basala ngo oyo eza montage te nga za ba drink pété eloko pété na otole mai mukapara awa yo okutana na ngati na kutana ngani awa donc naza surpris na aussi mukapara na tiki tu mutu wana nazomona ingénieur osa na interview nga na edi pecho bien bazaka 3 moko na kara rouge moko na oya vert moko na oya noir so na sisi onika baka msuna vimo mungando na nga na ngina bambaye na koya kuta pecho alali ataka tozana bana mwana linga na bimisa na kari ezate na osinuleka alali nake bamba kuna kotina musibe kodwa kanyinga abotelinga suma kecha loki yango na salaki misa pesa nga na sola pena ba ingénieur eloko sali na sepena initiation oyo po petit oyo ezate ke olesinga eloko te pena ye ape mutabengi singa te nga nalala kalibanda na za premier phase ya libanda ne mukolo na bango ne ngai nalala kalibanda ana ndika bakari petit oyo nakuta ke awa bazaka 3 nakuta ke awa bazolala awa baza 3 batu nyonso baza awa osala nga eza eloko pe te mais na sepeli na initiation ekipe ingénieur asali par rapport ke batu kosunga na vie mpona kosunga bapeti oyo bango nde yeyo nga aza da mokolo na mpe faser me na ofele mpe me ofele ya mokolo azalaka te naza mokolo na sepeli na initiation oyo azwi mpona baleki na biso oyo esili asilisi eza bongo eloko mwana oyo nakutaki chaque motu itatinninga teke ya koloba nakutaka bango 3 bazalaka 3 wana moko alalaka na oyo ya rouge moko alalaka oyo ya vert na oyo ya bleu oyo ya ndenge azoloba eza na bandeko no misusu balalaka na mituka wana fo olakisa nga bango soki dossier no esili yo deja eza na bato mosusu bakomi kobenga nga mpo bapesa esika ya kolala bamisusu wana bakotikala toyebi te na kolandela mpe likambo na bango opesanga bakombo na bango toyokani no merci na bato nyonso tu très bien bato oyo bazwi libakwa kolanda biso à suivre na betape baprochaine émission na bano lisusu na kodécouvrir nga na bino tomonani mbala nsima derrière la caméra c'était NDP Film merci check à suivre